Banza London TV. Pour bien la tension, mais il y a bien la tension ma casse. Donc à ça on peut la réussir pour ma médecin à Ebissaï. Donc et ça c'est que l'enfant nana, dès la voyage na zonga na mona benga ono asali AVC côté gauche. Oh AVC côté gauche, ça AVC à ma B pour ils ont mutema. Banza London TV. Banza London TV. Banza London TV. Na linga mini banda kala pona koli na mini na noko na nga papi biso nyonso to koli awa wa to betaka nzango tout ça sans intérêt yango mini na ba problème ça sans intérêt na mo pe ça c'est sans intérêt donc eza mu mo te papi na na besoin de mini pe ça mboko pona linga original. Banza London TV. Vous êtes dans le monde et depuis Sangoya Mawa, Moko, il y a Bandeko Bazaka. La carte Bandeko musique, Mini, Tikeva, Otuevi, Azagawana, surtout pour la soutenance, il y a artistes, musiciens, comédiens et tant d'autres. Alors, tu as la résidence familiale Navango, place où vraiment, après qu'on soit nouvelle Wana, tout confirmé et pas Bandeko, il y a des boutons. Voilà, tout ça déjà, tout ça déjà, il y a un concert, un concert, Tendresse, vous pouvez approcher. Bonjour Tendresse. Bonjour. Mes condoléances pour passer ici. Toloki Sangoya Liwa Ser Maman Tikeva watiki biso ana tongo yango wana toyemba motelo tozola ka presse topesa bino toujours l'information na RO esengeli oyo akashaka ya na lemba na famille ya maman na ye tozawa toujours pe bandeko baza bandeko na ye bakoza na ye ba oncle tozozwa bango pour que tomeka kopesa bino image ezala les condoléances à bino nyonso famille musicale nyonso bino nyonso bolingaka Michikeva bino bato bozalaki na ye avant atika biso les condoléances na bino epuis na biso mpe bato boza awa voilà pe bato bato information Michikeva atiki biso lelo na moma ya 5h du matin corps na ye ezali na tanko pour l'hôpital des militaires place wa bifamille baza s'organiser pour alongola ye batia ye soit na Saint-Joseph ou na Saint-Antoine. Et puis, matin, à la chose à dire, matin, à une chose à dire, par des accompagnements, de l'autre qui est dans ma tête, et puis nous allons en aller, parce que le 6 chapitre que c'est la famille qui fait à Bokata. Voilà, tout précisé, en aller, il va passer à il a pas maman. La famille à maman, la famille à maman, juste régie des gens, plein de jeux, sur tout le cas, et puis dans ma tête, ok, il y a un lima. Quartier Lima, juste un qui marché, so quand on a tout cas pas à oui, c'est juste que dans ma tête, je pas banane. Dans ma tête, c'est la famille à papa. Ok. Dans ma tête, c'est la famille à papa. Na place où il y a bouffé, ah, on est dans l'emba, il y a famille. Voilà. Merci tous en apprenant l'information, tout le monde a tout qui est ma tête. Vous allez avoir une boutique à la brancher scotché pour vous avez l'information. Na éclaircissement, il y a aussi la disparition, il y a ma Voilà donc l'histoire continue, tout ça Kawana, la résidence familiale maman Michikeva. Tout le monde peut, maman Kalunga, moi na lemba pe solo aïe. Maman Kalunga encore une fois, nos sincères condoléances. Oyokotala yomoko physiquement. Oui, bah quand même, n'est pas juste en l'île on dit. Toi féminin. Toi féminin, nous avons parlé là. Nous avons parlé, nous avons parlé.
donc nga nayebi te kutuke azali awa me natuni babe akokunda papa nani mokili moezili. Alors basouvenir no garde Mimi Chikeva Mama Kalunga tozalaki na chateau rouge na bato mosusu bayebelebele osombuka mikaka donc ebelebele ka bayambaki nga kwa babenga na kolia na nga supu tovandi tole en tout cas topasaki bomo na temps wana nde nayokiki fali nayoka ata malade me nayokili wana donc ça peut surprise hein? Ouais, naza vraiment surprise que voilà, et tant que voisine à Lemba, au petit tour, au Monio, peut-être un mot au rôle banini. Condoléances à la famille ici. Nous sommes nés, famille musicale, donc famille artistique, parce que tu perds des sous mon corps, ou à soutenir plus, nous sommes à culture, donc Zamba Zolo Kumu, c'est la moko ka option sur le cas, donc il y a précédé du Sovaka. Plus de temps, on va ensemble pour tout les deux amis sur le besoin. Voilà. Merci maman. Merci. ina matete pasi azalaki te toketi na kankokolo tokoma kuna ebenge basi batie na moto yango tozonga tozonga kuna mpo balongola yango kuna mamema ngo na seka oyokaki ata na sama malade moke non azalaki mwa sante tobisaki mwa moke azalaki ozana mpe traitement azalaki mwa bien aka briske boye Mama matanga siko eza matanga eza awa na Lukwila 82 place mimi abotami akoleli place mosusu matete te bayebi deja nyonso ke mimi natanga ezala awa po mimi aza mwana matete te mimi akoli awa botami awa akoli awa aza mwana ngilima te soki bino mobotala mpenza ke bato bazoya kaka me oyo nyonso ozomona bajo eza bana oyo tokoli na bango bana malemba mimi baolela ye na matete te bato misusu baza deja na matete nyonso fami nde yango oyo fami ya mimi yeyo oyo bakoloba mimi akobotami akoli awa mimi akoli na ngilima te nyonso moni kuna bakuluwe komuta awa nde baya kolela mimi baolele na matete na akufi na Kinshasa na yebi soki touti morgue kotika ebele yango tozozonga susu kuna mpo balongola yango na kankokolo totiango na cinquantenaire abeli maladi kaka ndenge ezalaka azali na maladi azozwa mpe tension ndenge derangaki ye esali ye mwa derangement na loboko bamemi ye kabo bakote basala réanimation ndenge mais bato bazoloba mingi autour ya bango oliwa mo briske balobi na circonstance moto tokumisa nzambe nzambe nde moto ayebi ye nde aza maître ya tempe ya circonstance moto akoloba biso nde toa famille biso nde toa na boite toyebi ke mokili ekoloba mpo mimi eza star mokili ekoloba ebele mais base nde biso famille oyo toloba yango bino boyo tambola mpe na bamusicien problème ezala yango tatambola bamusicien ayebeli bamusicien mais famille profond na ye nde biso Lukwila 82 yango na bozwa bon je pense que faut akufi na po quand même bino mozalaki bosa akufaki na poto ngezala baspéculation mpe ebele bozalaki na ye boliaka na ye bomelaka na ye bamalaise kandi ekuli bamalaise kaka tension dérangeaki mbala moko ye papa bamemi ye to benga biso na tongo awa mi akufi na ba 7 heures batie na moko tozozonga nde kuna posa ya morgue wana te bachange ye bokuna kende ezala na malili makasi te balongola ye batie na kango ya badola kuna otanga kombo nete mpo nayebi ye mpe te na otanga kombo nete aza membre ya famille te aza membre ya famille te bobengi mpe ta bato bazalaka na ye te bastaff na ye rien
staff na nyonso to bayebi staff na nyonso baza ya koyeba so bakota bastati na bawomona président fala ye fabricage bato babase na nyonso to bazoleka o président fala za na kini botie na morgue certainement ba morgue bon nayebi te wana nde nakoyeba te nga mpe wana nazalaka trop makambo ya musike nazalaka mna trop makambo ya musike na Roberto Joyce uzana ni chaud avec tout le respect faut quand même aussi présenter et puis expliquer les choses circonstances il y a mort il y a sœur et ça azolinga koloba mingi mpona insiste na loba nakomonaka Fredi Chikeva Mimi aza tante na nga leka mama na nga très bien Mimi abotami awa mama ya Mimi na koko na nga aboti mama na nga baza ya na leki donc Mimi aza ami aza tante na nga dans un moment difficile la vie n'a Mimi intervenera Mimi c'est tout pour moi problème à Mimi a qui n'a bien pour akunda papa na bango na boma papa deux états après il s'est passé des choses là-bas bawele ni makamba lopangu batuma ba tribunal mambe belebe alors Mimi a roya na Kinshasa on a tina azali na kele na boma Mimi azoli après ma papa deux donc Mimi azongi baobenganga Mimi azobela aza na bonbon na temps kokolo bamoni makili ezocircule bien te na cœur na ye tout ça et puis asali AVC côté droite wanga mpe naza mfumu ya famille po biso oza baoyo lanao nde baoyo alors nayebisi bamama na nga Marie tante na nga liboso nayebisi na Mimi akokufa te po biso na famille na biso toyebi makambo wana te Mimi akokufa te makambo wana euti esika mosusu naye koya nga na tante na nga Lina tokotala Mimi na matete mpona matete eza ne famille ya papa na ye Mimi akoma okende kuna na kimokolo Mimi c'est ici awa né grandi awa matete kuna parce que bamoni akomi Mimi Chikeva yango wana Mimi Chikeva aza na mbongo aza boye baninga bafandaka na motu te so akomi star mais bafandaka na ye so aza deja moke nga na olinga Mimi te po akomi aza Mimi Chikeva bayebi yango na fali mpe nalinga Mimi banda kala mpo nakoli na Mimi na noko na nga papi biso nyonso tokoli awawa tobetaka nzango tout ça sans intérêt yango Mimi na baproblème asasaka sans intérêt nga mo mpe na osasi sans intérêt donc eza mbongo moko te papi te naa na besoin te Mimi apesaka mbongo mpo nalinga ye alors na mama na nga Lina topesi traitement bokoko bamiel tout ça atamboli Mimi atamboli abengi nga kutabi tellement alinga mama bokoko te azali chrétien atumbolaka nganga boye abie nganga na ngai yaka opambola esika na tiaki azwaki mwa staff moko na Béni le visionnaire na ye mpe wana stand Mimi akoma bien Mimi akoma otambola il y avait plus ce souci là AVCP esili Mimi akoma otambola pour le traiter na miel na nga bokoko nga c'est malade eza malade ya soni yo yebani mingi bato baoseka yo malade ya soni yo faut tambola ozonga na poto nga alingi tozala awa po abelaka mpe tension Mimi abelaka mpe tension makasi donc aza mpe na régi mpe bamédecin bayebisa ye donc eyesala sikoyo nafanda nanga nde na voyageur nazonga namona abenga ono asali AVC côté gauche AVC côté gauche eza AVC ya mabe mpo ezwa motema ocomprendre tante nanga Marie ayebisinga abi kende osambela mpona mutu na o alors nga na principe moko nasambela nao mpona mutu te soki bakoko bayebisinga après lobi nango nasi tante nanga bakoko batalisi ngai problème moko ya lopangu badiskitaki ya lopangu ya papa na bango abi effectivement eza bongo ndeko ne moko rosa cousine na ye akenda kofumba akenda ntina baparke kowelela lopangu me ye asible kaka Mimi ngabi yango wana lobi nango suna esatan na nabi ya Mimi
bautokoperde ye bakoyiba biso ya mimi kaka boye ndenge ya papi akenda. Alors nalai na butu namoni basaleli fete na eske na bisi tante na nga alabi nalali basaleli fete eza bien te fo tosambela mingi mpo na yango akenda kofumba akenda ntina baparke kobolela lopango me ye asible kaka mimi na biango wana lobi nango sona esatan nalabi ya mimi bautokoperde ye bakoyiba biso ya mimi kaka boye ndenge ya papi akenda. Alors nalai na butu namoni basaleli fete na eske na bisi tante na nga alabi nalali basaleli fete eza bien te fo tosambela mingi mpo na yango po osambela. J'ai fait ce que je pouvais à ressembler. Lokola nga moto bokoko kuna bato ya chrétien ntango ozonga kuna bansibu oyo ya bokoko totiaki mpo na ye bango bakie kuna balongoli yango lobi kuna osona tante na nga Marie nabi ndenge nini kuna alali bien oyo aza bien bamase médecin alobaki mutu aza fatigué ngabi moto anga mase aza ndenge nini nga kuna na mutu moko amasaka lokola bachinois bamasaki wana na famille ya papa famille ya papa kuna bamasaka ye ye banda ye avandaka awa te ayaka kudu 2 fois pamba banda ya Congo ayaka 2 fois mais awa ndi kolema eza baesprit ezotire kuna to ndenge bon ye azalaka ne bongo asatachaki ne kuna dernier moment nga kutana nake otala ye tofandi na ya mari boye nayebisa na biso na famille na biso mutu moko te akolingi aboma yo mutu moko te na famille na biso makambo na yo na butata na yo. Et d'ailleurs, eza foti na yo. Yo koleli na lukwila. Obotami na lukwila. Ba o nyoto bana ne pona kimini. Pona nini oyo awa. Vanda kuna. Makama lopangu yango yo na iba salo mabe. Sur le point on était kama déjà be conflit ezali. Conflit ezali lelo, conflit lopangu na ezali lelo, makena ba pato ba tribunal ba bolo ba mo ba eki. Omoni ndoki soit un homme en fait c'est une malade mon physique pour vous à distrait déjà tu vas attaquer la AVC côté droite tout ça ici à bic bah puis côté gauche ça AVC montré dangereux pour se rendre à mutema donc il y a que fumu au monde qui m'a ramené tout et attaque en gâté bah sur la famille la sambe là ba camarade ba mona ozomo yango biso ba koyiba biso mutu na biso boyeti biso ba oyo bakoyiba biso mutu na biso boye te bakoyiba biso mutu na biso boye te bakoyiba biso mutu na biso boye te baoyo nyonso baza na nsima ya liwa ya mimi baolanda ya mimi donc retour ezali biso aoyo bakoza so mimi est ce que yo ndenge ozobeta masolo ya famille wana famille bakotomboka te est ce que tomboka poani est-ce que eza makambo ya bango mpe bakolinga bapesa mpe ntango moto akufaka moto apesaka explication na ndenge na bango mpe bakolinga baloba biso te otike bape azalaka mingi na bamusicien eza raison te ya raison te kozala bamusicien ya raison te botika makambo wana bando ozala bamisien lelo te bino bokoloba mpe bino bajournaliste yango bokoloba makambo ya minion bino oyebi minion bino oyebi kaka mini mpo babwaki na falit boyebi minion yango te boyebi na mine mimi yango te aza ne bien mimi azali mutu malamu mimi azali mutu moko bien alingaka batu ayedaka batu azalaka bien na batu mimi aza bongo asalisaka mutu akipaka te mimi aza bongo matanga eza na lukwila numéro 82 mama ya mimi yokonzita mwasi ya général Chikeva oyo abokola mimi banda bubebe na ye alobi matanga mwana ozala biso oza bakongo bakosala matanga mimi kuna te o papa dogwe abalaka mama kuliki régime te donc matanga mimi tosala makama donc akufi na hôpital militaire quand te abandi ake kokata motema bamemaki kuna non corps eza kuna tozolongola yango wana po eke 51 po mobali na ye aza aza officier bon wana toloba nao te parce que nga mpe naza mwana bamikolo bazali oyo bakoyeba nene osala. Très bien, merci beaucoup.
Maman, est-ce que Nakina beaucoup de temps aidé? Elle va y aller. Beaucoup lié à la limba. Dans un conflit de famille.